yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongola bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga ya baini banga bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko. Mesdames, Messieurs, très chers internautes, fidèles et amis de la Fondation Rabbi Mavinga, bonjour. Bienvenue dans cette émission que nous appelons Télé Surprise. Aujourd'hui, on est venu surprendre nos amis de l'orphelinat Sekam. Sekam à Makala. Et ils sont là, d'autres dorment, les autres sont en train de manger. C'est un dimanche, on est venu leur rendre visite aujourd'hui. Il y a une amie, je peux dire comme ça, une amie de la Fondation Rabbi Mavinga qui a pensé aux amis. Voilà, ils sont là très nombreux, ça fait du bien. Les amis sont là, ils vont voir. Allez, Beta, il y a déjà damé. Au lieu déjà, Beta. Allez, allez. Namoni a collier. Ouais, ça a biso. Ça va? Ah, ça c'est très bien. En fait, maman, tout ça, Yokuto Yebino Biso Toyaga Yaka, Fondation Rabbi Mavinga Tobitoya, Tomi la Banizan de Komoko, Azana Suède, Suède na Bosanité. Netina otanga kombo ezate Rabbi to sala kaka nzamba sunga akangisaki mwa biloko carton eza awa akangisaki mwa biloko par exemple ba basket basket ya kitoko nga sepel na oyo koko sepel na oyo donc munam taza nguna mais c'est très bien na ça moi remise symbolique oyo koka allez zo donc de quoi na Suède habito remettre et pas bana pour nous ça moi bien. Merci pour la Fondation Rabbi Mavinga. Merci pour la moto Tindel Biso Baketch. Oh, merci. Merci beaucoup. Isa Baketch Karaté, Isa Mablo, quelques paires à basket, Isa. Tout ça, sous moi, Bablo, sous Bilamba. Je pense que Coco de ma film qui Bilamba, Isa est belé. Mais c'est pelé, na mon eba kilo, tiens bien. Par exemple, où Isa Bana. Il y a moi Mikolo Pezali, ma basket est ça.
Voilà, bah, basket et ça, moi, bilamba vmeze bila, na bimsa quelques bilamba. Voilà, par exemple ça, c'est joli, non? Vous avez aimé? Oui. Ça c'est pour les filles, je crois. Hein? Dorcas. Bah, Dorcas, moi, balinga bon le bâti. Bon, balinga le bâti, voilà. On appelle ça. Vraiment, bilamba est belé beaucoup. Il y a ban mbali, ban basi. Quoi, où est sa robe? Allez, micro. Bilamba est belé. Ah. Bah, Goumbia, très bien. Bagumbi très bien. Oh là là. Ils ont presque un âge nyonso. Na mon épée bébé mon quoi. Et kokaye est en haut. Bébé qui a pu. Il y a un bébé na ba mon bébé. On fait là ma kala pe ba bébé. Vous un bébé voilà. Bilamba kitoko. Bilamba bien izali ça va. On se peut nango. Bilamba est belé ba chemise ba kilote kitoko ezana mona gezana se. Vraiment je pense que beaucoup se pela nango. C'est joli, non? Allez. Bilamba qui t'a été belé pour se peler nango. Et bébé passe là, ah ouais. Maman Lili, hein? Oui. Bonne santé. Santé va bien. Nangolo nzambe. Et par rapport à ndeko wakanisi bana lelo, olobini. Nabi, merci na fondation Rabi Mavinga. Merci. Nzambe a pambola bango makasi na o basali tomoni ba basket pour la rentrée scolaire. Merci beaucoup. Azongisela bango belé na o yebimaki. OK. Bébé comment nani? Patrick. Combien de mois vous? Azana 1 mois na une semaine. C'est un mois, une semaine. Donc, as-tu pas vaccin? Il y a liboso c'est azwaki. Le 27 oyo nde tozoke na yepo azwa. Vaccin elandi. OK. Na bosa nini toza pe na oyo eza ba dentifrice. Bébé ça il faut matoi na ye oyo eza ba tige coton. Ba bien on peut ka bongo ba tige coton ba brosse à dents, les moins belés, tous un bas dentifrice. Tous un bas dentifrice. Je pense que il y a Sunga, il y a bébé, hein. De blambé, zali, bas dentifrice, les bas brosse à dents, zali, et bas tige coton. Je pense que et Sunga n'est peut-être chose à Sunga comme on le voit. Nena lobaka ke tomona kana biso bino boyaka. Tolingi boyaka lisu mingi nzambe apesa bino yebele pomba la simeza la carton boyete ata bis mobimbe telemi ekitisi bilo. Amen. Merci beaucoup et ungate mna okabula bino bapesa bino te yaka yo lobaki telema olobini nde bandeko bakanti bino. Merci bala simoboya lisusu nzamba pambola bino eloko moko te mabe kolela bino ekomela bino. Merci beaucoup. Depuis la maison, presque les âges sont mélangés. Et toi, tu as parlé, non? Allez, qui va encore parler? Les filles, il n'y a pas de filles? Là, si vous comprenez, ils sont partis à l'église. Et... Bébé, toi, tu vas quand même parler. Comment on est? C'est ça. Nani? C'est ça. Cynthia. Cynthia, obini nde beli no bilamba lelo. Voilà, je pense que j'ai Igor et c'est l'un des nini. Comment on fait ah, il y a un bébé là. Bien, viens bébé. C'est un bébé qui a vraiment l'handicap et ça fait mal comme ça de voir un enfant avec handicap. David, bonjour. 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 Comment on est? David. David ofanda awa. Ucholia? Olia nini? Bulai. Nini? Bulai. Losa bulai. Osepel nango? Ah, David atangaka. Otangaka? Oza en classe ni? Maternelle. Oza maternelle. Ah, c'est bien David. David est handicapé, a un problème. Nanini? Il a polio. Il a polio. Mais il y a carbo.
sikoyo eza na papa moko asungaka ye grâce ya papa wana yango baprotège wana na babeki ezosunga ye mpona kose déplacer. Mais ça quand même à l'aise, aza à l'aise, asi amesana nango na début nde ezali mpasi. Akimaka nango kutu so alakisa o amesana ezosungi ye mpenza makasi. Aza oyo mbala mosusu ntango toyaka kala azalaka konguluma otambola ye wana oyebi aye molai. Comprenez lorsque tozobota bana tomeka kolandela bango omona tune mama soki mwana azwi vaccin tosunga bana bazwa bavaccin nyonso surtout ya poliomyélite pour que bana bazala bien. Voilà, David aki azolinga ata na caméra ndenge ni biye ba filmer mais azolinga ata na caméra so ndenge iko au moins David. Ouais, na mon David vraiment on a plaisir ebele. On a plaisir ebele oyo tala ba leki na biso bana biso donc sentiment ebele ka donc fondation oyo mso na biso to continuer pe to menongo tina suka. OK. Merci beaucoup David Kasiaka tibo keno sukuna. Yoka David, donc cet enfant, c'est vrai, la poliomyélite est dérangée, peut-être à cause de l'ambition sportive, à cause de la poste un jour, c'est très difficile. Et reste, le sport, il y a vélo, il y a handicapé, comment, Koko so zweni ngauta mblane sunga, le sport, il y a vélo, comment, tout ça, mais peut-être l'enfant pouvait, à football. Et à mon aba Messi, à mon aba Cristiano, mais faute il y a poliomyélite et faute il y a polio. David, faute il y a polio, moi na a commis boy nzamba sunga et na monia quand même à l'aise à tous ces canailles, ça fait du bien. Et je pense que toi sur ce reportage n'a pas awa, toi qui mato ou melade et toi qui na orphelinat c'est comme na makala d'habitude oyaka wale to même bon quelques bilamba. Prochainement, on viendra pour leur apporter d'autres choses. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci à Élisée Walesa. Merci à Maman Méline Zemba. Merci à Maman Isaac. Maman Isaac na Londres. Maman na Isaac. Merci Panayo. Merci Dominique qui est le monde Msakata. Fiston Bastien de Nabo Sanyote. Fondation Rabbi Mavinga Angoyo. Tozawana poto pour s'empêcher na bana to pour s'empêcher na bazangi bazan difficulté. Et Nzambati à Lubogonde to Banajak chapitre 1er verset 27. La religion pure sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions. Merci à Coco Demakié derrière la caméra. Merci à tous nos amis de l'orphelinat. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau numéro. Merci à Énorme Moukaleng, Toulounga, double brassard. Merci à toi. À la prochaine. bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga bayebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai bayebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongola bayebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga bayebatelelaka yo
bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga bayebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai bayebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga